pe belé pas faire rigolo faire muninga na été match ezati faire auta wenge 4x4 d'ensemble bakabwani tata mobich venanga Dove Dominguez Didier Masela Weranson faire rigolo bakena mupanzi nde basa wengi musique maison mais faire rigolo mtasala recrutement tout le monde mtobeta sur la wenga zati faire mta recruter tout le monde brigade wana c'est un fouteur yo tang la brigade bon ton son il est fracata pas donc on sera tout le monde les fracata de pointe de base c'est kérosène les brigades wana ana faux animateur massa nanga to mais brigade quand même abini samboko hein de Djoubek on les gâté aussi la m'dé salé bon de match à la férie on comme ça le héritier alors on la wenga ba héritier mtasoki sai ya bunana héritier tozana na l'ensemble biso abunana kisi ya mboka brigade c'est un animateur asila na ça weke ba ça le ba akima a doit souffrir en yo kwa ba de Djoubek bana ye na kombo na biso na ya ba faire rigolo innocent côté texte alors moi na muke aluka kolina omoni ye mukakuta na fali faire bon c'est bon ça le conseil nyo na la conseil au PCT si moi na so so fi bana njusa mama na na si OK azana bato ba otinda ye o bato coacher ba chenere aussi donc il est berçu wana tondi sa kokati asa la guerre na ye na ba gez ma weta fallait ali kono génération lelo c'est fani alors bani ya bunda buzana ya bunda ba gez ma weta na zo biso ya mi chani fa ba fali Bobo Misaïd. Bobo Misaïd. Bobo Misaïd pamba na botinda. O bato botinda innocent. O baba tani. Fala les gens bango. Baba ka ba musicien. Fala on est pas de. Vous êtes sûr que ça na mutu bonga tinda innocent. Tu sais miso ba ye ba tinda ye buda ba ye telemela ye. Mais Bogis Bopé maso le bimbo boya azali boma. Bogis abandi li boma te vraiment. Ah li boma ndengani mutu lo wazo déclarer ba œuvre na quand même. Depuis quand o to yebi Bogis Bopé ma azala parolier ko mabanzemi. Bogis Bopé ma yelo côté. Comment on a Zénith bana Paris bolandanga comment on a Zénith on peut pas chercher fou la pesa makambo c'est Chaingenge d'accord ya Bogis est logoté Bogis Bopé on tout tanga Bogis boni bola musa muto akufane kala muto akufa bakundela cimetière mama poto sayo face ya mama poto bakundela cimetière sayo bozo la musa ndeni Bogis attention moi vitamine omeli moi matame film le roi Denver wera muninga na hote que ce soit ta dernière fois sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa Victoria Certa. Amen. Très heureux de savoir, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre sur Congo Victoria TV. En tout cas, tout ça a plaisir de vous servir. Bino ba abonner na biso to senga bino toujours bon s'abonner massivement, bon liker, bon commenter et ça la biso énormément plaisir. En tout cas, je salue le boss de cette chaîne de Djoubek. Je ne suis pas seul, je suis avec des Djoubek. Déjà n'appelle si bonjour de Djoubek. Bonjour à tout le monde, tout bonjour à travers le monde, bonjour aux fanatiques, tout. Les fidèles de Djoubek frappe encore. Oui. Les Chinois, la Chine populaire, les Chinois, la Chine, par rapport à l'image, la maman autorité, la belé, bana mambo, bambote belé, bambote na yemoko, mami YouTube, Karine Mukonzi, la baronne, autorité morale. Bambote, batete na tout, on a à travers le monde, bana toi qui tambo donc, bon s'abonner massivement, dans un mimi na besoin de j'aime na bili. Ba commentaire, les commentaires, les beaux comment, et ça la bien de la Chine. Si vous avez une mission, vous aimez, vous commentez et puis vous partagez.
partager l'émission. Et par rapport à l'image, merci beaucoup. Nayo, nous pensons nanga, la question est la réponse yanga par rapport à l'image. Yo pesa ka makambo mambo pesa mi. De Djoubek boni santé, tout le monde a besoin de la santé ça nango bien, surtout qu'on compte besoin déjà d'actualité na biso de Djoubek to kolanda. Ça fait déjà quelques jours Bogis Bopema a une émission où alobi qui a commis la Weranson banzembo moi et belé vraiment ami Kapanga les a parmi banzembo yé appelle ça Weranson. Pour na tant que journaliste, tant qu'analyste au bani par rapport à ça. Mais Bogis Bopema so alobi mambo boya ça li boma, Bogis a bandi li boma te vraiment. Ah li boma ndengani mutolo wazo déclarer ba œuvre na quand même. Et là on voit zalate, o beta mate, o toyoka te. Yoka ami Kapanga la te. Depuis quand o toyebi Bogis Bopema azalaka parolier comme banzembo. Bogis pas parolier, outi la vie na musique internationale pas papa Wemba. C'est 100% star qui m'a fumé. Fallait comme la papa et banzembo. Bogis c'est ça que tout là, de ça là parce qu'il y a un coup album à souka boaki a betiti. Album est betité yo kanité son. On a la jalousie mal placée dans le bala, le complet de Caïn parce qu'à mon chat ingenge. À mon chat ingenge ba to ça là. Vitirig na ouais rançon les rois de la forêt. D'accord. Viennent les rois de la forêt de chai poids. Big boss à d'autres chat ingenge poids. Parce que chat ingenge là danger makam. Bogi c'est PC pema. Et PC nini tima. Et PC keto. Parce que y a tant ça l'album nous et tout là qui oh ouais beta qui ke. Ouais ça na succès. Intéressant qui ouais rançon les rois de la forêt ba yemba. Ouais ra fou là parce que ouais ra fou là rabat. Yo zala qui passe intéressant qui ouais. Non, qu'on se prend son intérêt. Ouais, Rafoula, il y a PC Makamba qui est là, les rois de la forêt, yo Foulaka, yo Foula Baby Clinton, yo Foula, Baji de Temolopoué, au Foula Bajapono qui te dé à Polivala, au Foula Bafé Ebola, Biso Bachira Foula, Biso Terbi Foula Raye, il y a PC Makamba. Et tombé que vieux calendrier est trop chargé. Ok. Et tombé que c'est pas peur de la kermesse, ouais, rançon, yo, yebi, sollicité. Ouais. Calendrier est trop chargé, n'a pas concert et pas sigine. Et puis préparation de l'album, ma carte sera flashing et flashing it. Présent le bain c'est là dans la canne en cime. D'accord. Et alors après viens boîte ça que yo sont les lapins de les rois de la forêt tu point mais les rois de la forêt ça na don mon boy. Il y a ta la kelo ya katia mu. D'accord. Et bon on ouais ranson ni quoi ya ta la ka ba don za ki katia ba to amona ki te tango ba ko komele nzembo ke azana don wana déjà ma musique. Akoki ko komela ouais ranson nzembo ko la mika pangala te. Tango ani amika pangala bimaka. Yé Bogis Bopema. Azalaka na ajni. Mais quand même, il peut y avoir été déjà un grand temps, on peut le dire. Il y a un contrat là où il y a un son. Et là, on est là, Ami Kapangala, les aïeux, ils sont bien attachés. Qui a commencé à dire, tu vas parler de Yebi Bang. Bamiso va parler de Pascal pour parolier. Va faire un dos à Congo. Betra Kita, c'est un grand parolier. D'accord. Monstre d'amour, Félix Oazé, c'est un grand parolier. Après ça, on n'a pas Mbappé, on a Kofi Olomide. Vous en prenez par rapport à Kofi Olomide, mon quadra grand parolier. Après ça, Kersa Banzemba, après ça, Papa Banzemba. Banzembo, Bogis Bopema, to Yebi était dans ma cambo. Il y a qui parolier. Aska Rodiembela, comme moi, Ranson. Papa, so préparé mon nom, mon beau chapeau, ouais, populaire, mon qu'il reninga. Mon déclenché des guerres parce que Bisso parce qu'on a des petits tranquillité. Donc il y a tout sali comme les rois de la forêt. C'est un grand artiste, c'est un leader des leaders. Mais de Djoubek, tous à la paix au milieu, tous à au milieu du village. Je pense que Bogis a quoi la mukana tanga mo ba sukoli mai na eka pa ya ko c'est la Weranson makam. Nino ya yemba. Zemoni ya malunga ya yemba. Beta banzemo pas JBP kanga. Doléance. Zemoni avec doléance avec papa. Faux chanson mo boy. Doléance c'est Zemoni. Ba vrai ba chanson le là. Oh chaya chana son sérieux. Kouré katani na mao, ibembe poli Kouré meilleure chanson à son sérieux dans des moments où télékin se boishengi. Maman, vous en prenez. D'accord. Nana betisa nyele lingele mema wo tango na beta ka bobina lelaka je t'aime pesa makamu Bogis m'appelle ma yelo rote comment on a Zénith ba na Paris bola nanga comment on a Zénith nous sommes pas chez la foule la pesa makamu c'est Chaingenge d'accord et Bogis Chaingenge lo ba yo na Paris vous en prenez d'accord tu viens la lite souvé tu veux
qui terra impire, le matin il faisait sombre, un ange à Paris dans un beau gars enveloppé du soleil, s'ouvrait les grands leaders. Sale ma boque, shining. Bogis c'est l'oroté, Bogis bopé, un autre temps Bogis. Boni ko la musa muto akufa ne kala, muto akufa bakunde na cimetière mama poto. Yes. Sayo face ya mama poto bakunde na cimetière sayo. Bozo la musa ndeni. Boni ko tanga kombo ya batabo moi, batu ba wa esika batabo moi. Bogis c'est loko nini. Bogis attention. Attention, moi vitamine omélie, moi madame film le roi Denver, ouera muninga na hote, que ce soit ta dernière fois. Depuis quand on fait ça ouera banzembo. Odiembe la ozaka na viva. Voilà mukie. Mukie voilà tonga machine. Mukie lo comme tazo bela kwa chako. Mais oui. O souffrir na kufa la viva. Papa chéra tazu na tiki bogiso bo mwana wa kufa. O sa daichu. Déjà ça la daichu, ça la bungalow. Papa chéra repêché. Yo mo ebi que papa chéri c'est un bon musicien quand même ko repêcher ndenge yo lo bana ko repêcher musicien o azana makambu te quand même. Azana makambu parce que na BCBG ba makambu ba vena nga ba Rio. Rio de Janeiro. So ka kera wenge BCBG. Parce que BCBG a machine à musique, école de chant de guerre, université. D'accord. Osoma so ka kera ya wenge BCBG. So ka kora Rio voir Rio na musique congolaise ya la radio ba voir beaucoup ba mélancolique. Bon, je dis atika kombo ya Weranson en tout cas et Simbate. Lucas Sixé, jalousie pour Chai Ngenga zo yembana Weranson. L'informé bino Chai ngai mana Weranson, yepesi ntima. Ba ba zalaka bongo, yo sengi fitiri na mutu beso zela. Kaza monige, calendrier a trop chargé. Bon, inge tezoya, ba concert pe ya gebele. Et puis ba boa ki so ninga système parce que via tala ki on a premier et deuxième air ya tali ko sala ngengete parce que Wera a libéré na biso. Tam to roi David, azoko moi elimo moko boye. Ah, quand même, ko lo ba bongo tiens, aza mutu normal de Dieu. Azalaka amwana nini awa mwana ya boom ya kolina makala wana kinazaka nani unity na société unity na kata corporation de Dieu indisia wera tali wa David bo yaka bapesi makambo asane lo moi ekati ne ndo yeba te ura mta découvrir d'accord c'est un grand formateur tali wa David to mona makambo fukola ki finu bakoko bala mugana nga roi David chama contre mi apecha bango pe contre mi d'accord atala Bill Clinton azaka animateur d'accord Bill Clinton a sala batterie apesa toto kalu apesa tutu kaluji abwaka na wenge BCBG tant ba kabwani kaluji ala li baba chéri Weranson na fandi c'est l'homme d'âme dans liboso d'accord premier animateur de musique à maison mais parce que maman maison même dans ko sanga zate vient nga sebo na machine papi kakor un américain au Congo nda memanga na wenge sebondo ngana mema avant intervention rapide na wenge ya tango nda ko sanga zate ya nga kakor nda memanga américain na memele caisse claire d'accord c'est l'oiseau boaka wera tali bondo so Bill Clinton Bill Clinton animateur d'accord Bill la animateur ya sala ba tri après ça kaluchi donc ba yene boy wera pesa makambo OK ozamona siko tango wera loin de la forêt afula oyebi petit Michael obi petit Michael azaka ne fazer na Brazzaville petit Michael wera tali bo senga mbongo yo senga mbongo pourquoi atali bwana donc katine wera zo ya bimisa petit Michael pesa makambo masa na biso héritier watana beto zanya kitambo ani masa na biso akepa pas chez rabino ozo yemba bien ozamona préféré ozo na uchiko ke de chiki héritier kwa makila de telemaki suka mtu telema ya indusa wera zo ya pesa héritier makambo na zenit pas héritier wera makambo c'est bon de Djoubek ezambala suka wana tala moko te oza tala moko te wera ko yemba na yo shange nga danger chaleki yo c'est bon de Djoubek to chitela biso na sujet quand même kokasate shay lo la tentire beba akomi mwindo ka kake kwelela na voix na indusa boy na batala artistique okizo akema na shay te bokoto na shay ngengi apakola ka mbitro na bo jeunesse vient nga tentire beba akoma na batampo vie face Figaro façade comme le ya ville ro kake kwelela mais arezali okizo akema na shay ngengi te c'est
bon de Jubek so to chiter la biso en tout cas to mettre sur la Sarbati en tout cas émission pe Sarbati na uti ko sala dernièrement bimisi ba makambo moko boy makambo e bomba makambo penza batebele ba yeba kité alobi héritier Watanabe abwake la faire egola masanga la nzoto pe pesa a tia faire egola défi so aza mobala tellement ba bundame faire egola zaka tellement zaka yuma tellement abima akenda musique ya bitumba te bila yemba nous battons moralement et non physiquement ça bitumba indusa oui oui ça indusa brigade face à moi respect belé pas faire rigoler faire muninga na été match ezati faire auta wenge 4x4 d'ensemble ba kabwani tata mobich faire na Dof Dominguez Didier Masela Weranson faire rigoler la kena mupanzi nde basa wenge musique maison mais faire rigoler mtasala recrutement tout le monde mtobeta sur la wenga zati faire mta recruter tout le monde parce que Dof Dominguez répétition zo banda 15 na la Zamba play faire rigola attaque chef d'orchestre à bango touana faire rigola Jésus de Nias Mister Lova Lova ayaka déjà 12 heures faire ça déjà wana faire ça ba la course test faire ça salisi ba jani test faire ça ba babi ndombe test faire salisi wana zolo bango na la vérité na quoi la vérité na banga mutu ali achibutité faire rigola ça tout le monde chef et puis chef na bango autant on faire ça animation na wenge bimana ba jibe ba we ba temi ba ba sarakati OK ba ça la test nzembo kala ibwi jumba kala ibwi faire beta biloko alonga ba voix Emelia alonga ba voix ya ba manda chante faire ça danger makam brigade wana salaka wa bitangu wana faire rigola les transferts les plus chers les artistes quartier latin ça les transferts wa faire na Congo ay quartier latin Kofi Olomide a provoqué remix à Sylvie pour faire à voix donc on a longitima pour faire à voix d'accord ça prend on ça OK par rapport à image faire rigola makam confiance mutuka pesi faire tambulara atambulara pour ton information faire gola na les marqués à Denzembo aya na quartier latin tous les Denzembo na concert banda ko beta commence à quartier latin ba répéter OK c'est pour la première fois ça na monde de musique bilomba tonda na ngo sanduku zone ba beta on na quartier latin vers na droit deux chansons d'accord vous en prendre ba massa bena ba yeko la ngo ba fanisa indusa faire égale la Ligue des Champions brigade wana c'est un fouteur yo tang la brigade bon attention il ne fracata pas donc on se tout moi les fracata de pointe de base c'est kérosène on doit faire la pesa makambo bébé kero bakona nyonso bandima yo yembela Kongo mboka na yo brigade za yo ba fula ye fufeteba bébé kero anyata kinza ima wana c'est brigade c'est kérosène. On s'en parle par rapport à l'image. Le masque qui est à la radio, on ne peut pas mélanger les professionnels, les amateurs, faire rigoler la scène. C'est les capitaines qui amènent la rumba congolaise moderne au Bobo. Les brigades doivent avoir un faux animateur. Les brigades quand même à Bini Samboko, hein, de Dubek. À Bini Sate. On est fracata. C'est il est Zalaka, Badai Barate. C'est il est Zara kérosène. Yazaka. Le roi réserve. Alors, c'est le Bill. Bill a attaqué de points de base. Bill a fait un attaque. C'est le roi défenseur. OK. Donc, il y a le quartier latin. Kérosène a attaqué. Il y a brigade a pris son la réponse. Donc, il y a un monde arabe. À côté de Massarangaï. Thierry Henry. Apocalypse. A soit un film. Jenny qui dit. A soit. Boyebi. C'est Doulou. Timba Jouzia. Papa bana poto bobi LC amo pa o taba soit ta morte taba mubange na le chamoso c'est doulou mon père lo zo babo bien ba jitwa ba kina zate ayo côté amona mke baina longitima ba beti eli susu makasi ba masanga apocalypse d'accord apocalypse boyebi trois schémas bon ma fallu pesa makam boyebi chabada tobi kitana ye na se ya mabeli c'est bon de Dubek ayiba ngo apocalypse OK chabada ya parce que wilo il était apocalypse kaluke lobi loba boyibi taba nyonso bokolia na bua taba soso taba pondu taba abengaki mwana 13 ans toi il a danger de mort apocalypse a bêtier abeli lise yoka leki no poka bonyo mama ye bon aga fimu na zongi no lisusu aye lisusu tala wala fouté ba brigade ba fouté ba brigade yelo mo kum héritier ba ko kutana sid
acoustique mona ngiringi acide bambote belé soda makasi maliko kima poto spécial mission milayo acide mopao nini yango bazobanga yo donc azobanga acide ezalaki nde mopao ye na bana kobanga nde acide antuka kidi wanga acide kwa nzambi kwele pesanga trophée na yo dia lankode les gars mopao yo nde fumu ya ba héros mama trophée oh mes amis pa on les gâté aussi la mde sale bon de match à la faire ya mo kumisa le héritier alonga na wenga ba héritier mtasoki sai ya bunana héritier tozana na ensemble biso tu abunana kisi ya mboka petit en kitambo d'accord héritier ya pardon mo yemba kisa mboka ya yewe ya mais afunda nde héritier aye ya kebona barumate bana kitambo ba juja abeta kubo petit changi morote abeti mutu poa pasuki akofunda héritier la 2 jours à parquet bona ye c'est bakana ne risazala ngona no hein dolande héritier ngana watozana oyo mutavita ngara masala piano quel piano mutavita parce que bon Godzilla obi animateur akufa Godzilla mais tika biso batavita quand même tika biso to vivre pardon asa ya bagas bona ba Godzilla vito akufa sona me pose un peu dolandi héritier na parquet bakangié to sali suite dolandi bo héritier Polo Malil. Angara bundi, mama banga bundi, mama beritier. Mama ba bundi na lingwanda, na so biso na kosa ba bundi na mera beritier. Biso sali mera encadrement. Amoni ngala ket, baba finga ngala tefe ba kumibale. Ati na ba yakatu, ba bocha ba maboko. To balimba ngala kena to koti na kata parti. Héritier alala 2 jours de cachot. Ouais, en son abonde la c'est retirer plainte à so bundi. OK. Retirer plainte. Si kakola okata makamba presse, omoni oyo. Afruya Kofi. Héritier mwana na yo, presse héritier ça 2 jours na kata mabusute. Héritier là 2 jours na parquet. Il y avait 6 héritier kota bakala. Héritier mdazoki si. Weraye atunier. Na tout le deux questions ça des réponses. Brigade au bout héritier. Rien. Héritier mdazoki si rien, rien. Allez retirer plainte. Ba retirer plainte boto sa famille lobi na héritier maman na micro. Il y a ça na bas de touche. Soni wana tanda wana alongbe. So lelo so nga senga fitiri na héritier. Oya na komba faire ego, faire na makambo. Na nenga mabete. Faire meilleur chanteur, grand chanteur, papa bandima, papa Lutumba bandima mutu. Brigade c'est un animateur. Asila na. So ça weke ba, so ça le ba akima. Ado souffrir en yo kwa ba. De Jubek. Bana ye na kombo na bisoda ya komba faire ego la. Kosi la rotula. Oni bango. Si vous alors moi non lelo to ka musique ne o lelo. Ado chrétien fali aninga système. De Jubek to kitana biso na lisolo wana. Manda chante alobi bien que. Kasi yene mtalobi ke inosa abwakeli omudoyi no kaso no tiki okena bana okay ba vient ba blaze ba mo ba kolo ba en trois bana ko beta mandate na boy manda boy manda ba international bon d'accord to mettre le soleil innocent beta solo Babi c'est comme si Nzembo wana Olandi wana c'est comme si Nyon soit quelqu'un fali poupa abwa que la fali ngana vane meneur et meneur ngazo ba chanter ce n'est pas crier. Et puis chanter, ce n'est pas parler. Innocent, il est mbaraté à l'obak. Mais abeta rumba belle de choix yo kangote. Abeta rumba beta. Beta kati abel dabe na langwe. C'est la mboka oyo. Yé ba otine na l'unique sa fufu. Tout na mère na banga ta couper. Te wa déjà abeta d'aba superstar. Laura Tambola ka lokol extra. Ya c'est wana. Chéri. Soukalina, il y avait na jini. Kokoko. Mais oui, Zamba Sako yema robo sabino ba Congolais bo même mama kana sentiment. Fali ta ngazobeta word ya salaka wapi? Kidi afuka. Mapateza comme onanga, mapata yebinga amure ya da word. Donc fali mana ba Olivia ya salaka wapi? Donc fali oyebeta na ayi mana ba buba. Fali ta ngazobeta na barkeli ya salaka match ezate. Botika comparer ba pro na ba matin. Mutane makambo te bo pesi makambo kabo. Aye sika sali nini? Abini sana ndenge na kwena yazo kanga. Mutafule diamond. Boya yeba diamond c'est fali mutaki na diamond ana ki. Boye belo kona te. Fali mutaki na diamond. Ya ko senga eda. Ye pa senga fitiri na mokonzi. Ba yesa ba kotala kana esi. Akomia adversaire. Depuis no so senga fitiri faut pas servir yo. Ya lo koti demande. To kana ko ba bulo koti demande na yo koti demande d'emploi baba no vanda tikeni wa to benga yo. Oye mbaka na fali oso makambo bon j'ai pas la programme est trop chargé babi c'est la total kana ennemi ya mutu to ebisa bango na code aninga mabete camionnette
la descendance moki mbangu. Ah mon vieux, je te salue hein. Tout ça déjà na code de verrouillage. Tika ba bisa ba paquet. Ezalaka na neni. Na album a droit chez Meti lelo. Album l'aura contrôle. Si nous sommes kufa ati obeta ngote. Boni ozokatela mutu déjà tambo mtazana na carrière ebele liboso na de Djubek. Innocent manzi mloko orgazi. Boni ba blague boni. Boni musique ngomba maseki. Bato ba pharmacien. Na Celize Kin momba me mama. No biso ba jia toi ta fashion boy. Fali pupa. Papa chala cha biso bana mindele me wana c'est quoi no ba Petrus ba Dimitri ba Mukelengi. Ezaki époque na biso te. Ba fantôme ba fantomas to ta ba vie. Ba Pentagone ba nini wenge. Génération changer c'est Fali biso tout soit qui to la ta boy soit bu to ma swag. C'est Fali pupa. C'est bon de Djubek to qui ta biso. Na beauté na Fali azate. Respect azate. Na copine azate. Na belle voix azate. Na nuance azate. Na charme azate do petit mouké. Ah petit mouké c'est bon. Ba maka Fali na loenge. Misusu bakuta na environ na président biso pour information. Ba kosa la conscience to kosa no biso batamuki mais conscience no kosa ngote. Abuda ka presse Fali pour bakuta na ba mata vol moko na presse. Ah. Qui tota vanda ki aye. Bonjour presse. Bonjour. Ba comme na aéroport za basa ta selfie boazwa kaki paka kokolo. Ah. Ngamona natanga kombo mutolo. Kaki paka kokolo www.com ba boite na monde confinement. Asi ba touche au carré. Wana mobutu, dans mobutu. Le match exactement. Toi mona musika. Mais musique à Congo, le peuple biso to beta tolo le Fali. Donc c'est bimi. Pour musique à Congo ba dégradation kotaki. Pour même okita. Ba Nigeria ba les Carabiso, ba Ivoirien ba les refos c'est les bis ba pis quoi. Domi et comment tala j'ai cabo. Fali tanga yebwa koti bango lidusu. Pupa ne bimina kinam. Papa. Toko sangaye banti ba maneke. Innocent côté texte. Bon, c'est bon, ça conseil. Conseil, Robert, c'est innocent. Ok. Babito beta musique, babeta musique, ils ont monde de musique qui n'a bongo un peu de rancune. Asa la guerre na ye, na ba gazma weta. Fallait aller pour génération lelo c'est Fali. Alors bipé déjà que bitumba ya banani ndeka kokota te quand même. Bitumani ya bunda buzana. Ya bunda ba gazma wete, na zo biso. Ya mi tani fa ba Fali. Bombo misaiti. Tobo misaiti. Yo bombo misaiti pamba na ba tinda. O ba to ba tinda innocent. O baba tani. Fallait les gens bango. Ba ka ba musicien. Fallait on est pas de. Vous êtes sûr que ça na mutu monga tinda innocent. C'est mission ba ba tinda e buda ka ye telemela ye. Ko fallait les gens bango ba tinde wa. D'accord. C'est bon to chiter na biso na makambo innocent so to kobeta sur la Peniel internet ezo yin internet ezo pela moto histoire ya $12,000 ya Peniel wa senga ki pona thérapie à mwana de Djubek tango talaki omona ki image wana tango Peniel a posta kango pona en tant que parent et ça la ki ondeni en tant que parent ça lenga bientôt poster pour exposer mon en danger c'est une exposition par rapport à image. D'accord. Surtout pas congolais toi la culture la biso culture congolaise et occidentale. D'accord. Moi, je la fait terrassé par la maladie, je vais l'intervention chirurgicale, au publié dans le monde entier. Et puis, Mike Kalambaï, Asa, musicien religieux. Mike Kalambaï, c'est un pasteur. Comme un pasteur. Mike Kalambaï, comme un pasteur. On s'en va qui mène l'église. Baïnaé. Basi Bazara Bonso bois qui s'y est. Bonso papa, on soit banana, été balo, te pose un pasteur. Dans le biboui. Soki babwaki si yo otuli okanga mabana osa comparer na bana d'accord obi keno mobali wana linga bana otro soki na kangi bana ando sala ke fort apusa na ayaka pembeni soki to mona ke Mike Kalambaï aza irresponsable azwa bana wana arutikele Mike Kalambaï benga na bango biso tout ba kongo to mona ke Mike Kalambaï aza irresponsable olé ya kolega na média ko sali personnalité à notre dignité la personnalité ba somba ngoti. D'accord. Et puis c'est un homme de Dieu, c'est un enseignant religieux. OK. Vendre sa famille avec Mike Kalambaï. Ota papa ota maman expliquer bango yé. Wana isa aluka bon. Si on a besoin de succès, on a luka succès. Internet docteur mo luka succès. Va créer les camons pour aluka. Bye bye. Aya na to simse micro. Ya to simse micro na chroniquer. Ça la ba beza ba piscine ba ni ya luka succès. Na limite ko Mike Kalambaï moi na zo bela. Asanga abi boy obisa mbongo bazo so moi opération. C'est pas possible.
Toba de Jubek, si on comprend bien, oza pour pasteur Mike Kalambayi, pour oza muta Karine Mokonzi, parce que Karine Mokonzi dans la caporie. Si on peut le comprendre, c'est juste ça. Pour la Karine Mokonzi, bien que na Karine Mokonzi na soda na yi. Moi msana eh. Na moi msana na yi. Moi bitinda. Ezala abonga makam. Uskola ke baba sapat. Héritier du tout beta no caisse ne baba vie na et. Ya boss live. Ya pe Karine Mokonzi boss now. Soki mutazui makambu diembela betwale randenge moko te. Ya solo. Tim go solo vani bo de juda komi ministre culture a otanda sa le mission ya. Sa le kasite. Borata mamune mwana. Ah. Kasi bele bakata ba fali bongo ba masa kibinda koyi. Fanya sali makambu droit chemin pesi. Ba masa ba tena kibinda. Anabe nga president. Tala lelo yo. Tala lelo yo. Parce que le nom comme ça Karine Mokonzi ba te bele ba caméra de Jubek na modèle yo singela e penza ça va pas. Émission on poster. A poster ngati. A fula. A considérer nga fula nga pe koto na fula yi. Eza ko muti. Bo fula na. To boyo nga no sonte. Tant ya zo nga poster nga a poster na ba fali, a poster ba Fabrigas, a poster na penga. Nani lo na pesa combien? OK. À danger. Monde tiré talanga partout. La Chine populaire. La Chine eza ngate, eza kiri ya Karine Mokonzi. Le babi Jubek wa muta Karine. To soutenir. Biso le lot komi bato Jubek. Yo na tala mama internet bana mama. Ba staff technique ya Karine. OK. La maman autorité. Bon tu peux fêter 4 ans à Bangos. Si on y a Karine ça no zuwa pwani. Parce que yeba na bana base mutaleki na site internet à la radio. Des ba musicien, ba musicienne, ba comédienne. Biso nyonso ba journaliste. Si tu bino bana base numéro 1 na bino internet. Ah, Karine Mokonzi hein. Ba comédienne na zo. Mutaleki azalaka. Pour ça les chaînes pour oyeba na po finga Karine. Batala yo. Okombele ba 2000 abonnés na kombo Karine. Ba chope moi ka. Karine na tsa ba okati. Karine na makambo. Bon, de Jubek, tu as chité na biso une dernière question de Jubek. Tu as dit que Azé mana wilo longomba misa muke. Azé mana shili la misa muke. Kada tuniti. Te ba question yo seza yanga ba réponse seza yo de Jubek internet eza ko yinda wa de Jubek likambo ya mani na lo rachou de Jubek. Betela biso mais quand même ko éclaircir biso parce que likambo to comprendre ngo bien te basi no bango mi balé. Dernièrement salaka moi makelela ba kosela mobile mo ba poto nzo rande zaka de Jubek abomba na moi simana. De Jubek mais quand même ko éclaircir bana poto bana monde te ba otala. Bien sûr. Agwaza Moïse, mon ami personnel. Agence Ilou toujours Licolo. Les ambotes la fondeur Richard Oamba. Agence Ilou Makambo. La soda héritier Watanabe. Dogan. Nabeta lisolo ni baza ba makambo na ngato. Oh fallait to sala. Te meka pe ko expliquer biso baneki ndenge nyo ko zo debasi na bureau moko bo sala to bozumi bale mbala moko. D'accord. Ngade chef na bango ti. Ne quelqu'un dans le bano biso tout chef na biso a de Jubek. OK. La général Etumba. Nga oyeyo. Nkia ko bota ma succès fois lulit. De Jubek de longue jambe homme. OK. Jubek alikola Fabrigas. Lokwa moi fali pupa. Lokola fali tamaza. Tama. Azaka la kokoko fungola bonne. Lokola sai. Jubek lokola Ibrator. Piana. On s'en prend. Petit Leli, bon, attendez, petit, bon, de courtes jambes d'âme. L'Inga, la Wali, la Cameroun, Engaye, ça les tabaneleng. N'a récupéré petit. Bétazole. Non, il y a un salaire. Pour quel homme il a un salaire. Pour que tu aies un foot, tu as un appel, il y a un débat, si tu as un foot, tu as un salaire. Malika après 2 ans. Quand ça fait 2 ans, mais quand même, au Sangui, ça va, on peut le dire. Mais ça m'a quand même vivre na yo. Papa nganda taba. Sinda nalia michopo na etali nani nga papa nganda taba. Nazo lia misuni na ngamoko. D'accord. Ngade chef. Kama opesa makambo. C'est bon, bon ça qui combien de temps et là on y peut kabola bino. 2 ans. OK. Tant on a moni hier on va baser mituro ngaza besoin li fantôme ko la bala te na bota tete ko. Nana besoin moi no bois na bana na mama kelele parce que bana ni bala na mama kelele. Ya so. Na bois ça qui na Malika. D'accord. Après Malika. Malika parce que ba mso ba massa parce que là yeto zalaka na to boya na ba pire ba mata ba meilleur ami. So Malika na revesa ka obete so obi ka de Jubek ka jona nga kena linga nga. Ona bima. Ngana piano linga nga kena linga nga yuna bi ngadi mana Jubek ndi bilo. Jubek yobi magana ye sonde ale pa panzani. Jona nga boy. Allez boko sa bata poto.
Oh, mobile mora poto. Nous on est pas bundela de Mais faut qu'on masque l'image. Ok. Après tant bon. Non comme on a maillot timbela, piano timbela, tu peux même pas pécho mi balai. Ando tianga sous bouton. Bouton makasi. Oh, lié sous na ba monga salaire. Malika ndo pesa ba foutier. Pesa de la part, il y a des Djoubek qui pour la boulonner na sala na toka pa mbati. D'accord. Le rajout ndo pesa de la part pour la boulonner na sala na toka pa mbati. Fais musala ngo bien. Na sala pe musala bien. Musala nzoto na molimo na sala ngo kitoko makasi. Ah bon. Après yana nga ofan ça va faire le la baronne na Djoubek. Tika bana wana. Bois ça bon. Tika bana wana, tika bangwana makambu luka momino wa bien bovanda. Loko ke pa mami la baronne. Na komi na 4 vex. Bango sino sa ba mwasi na mobali. Baki ko yena lokola ba émissaire chercher d'une mission plus ou moins pèlerin suicide. On s'en prend par rapport à l'image. D'accord. Nde babi nanga Clarisse Mbemba ndeko nanga nzamba na tsabi nanga de Djoubek lokola relation amoureuse yana fo katang. OK. Na bana na ko bimasu na bango te parce que on pas Karine mon code baza be filtrer ba bando yana pona ko espionner. Boakisa bango na boakisa bango salini. Bon ba na bimana bango kala na boakisa bango ba kichaka lingoma na ba fo ba petit c'est. D'accord, bel tchaka lingoma ba fo ba petit, merci. Nous sommes arrivés à la fin, vraiment merci na batunios ba disposer qui tant na bango ya Rolanda Biso sur Congo Victoria TV. Djoubek, un mot de la fin, un message, ton numéro de téléphone, moi te pe na batunios ba lingaka yo. Numéro compté plus de 143 90 35 07 678 plus de 143 90 35 07 678 bambote na bana membre makambu Karine Mokonzi la baronne makambu par rapport à image pesa makambo ma pesa melo pesa logo zwe logo sola ba solo loti solol on te solol tu ne solol pas on te solol pas on te dégage. D'accord. On a besoin de bango benga bega de Djoubek boanga libanga akomisa kombo banga kateka ofani bando kwa kamno la mission de boka ba grand prêtre OK bana makambo ba so mo mbongo yo na lati uliba fula yo yo na lati uliba fula batika ba mbongo na parce que ba mbongo nga be de Djoubek na la pe libango do senga c'est bien numéro ça benga solo là ouais pesa makambo d'accord par rapport à image la pesa bambote na fait le la baronne on te la dima fumbe milor grâce Mokonzi par rapport à image Jibe Kumaluta les patrons de tous les patrons. Ah moi je profite la mort européenne ça mbote na j'ai mis ma gros bébé de la presse c'est va lui ba charge j'ai mis ma gros bébé de la presse ngai oh Seigneur par rapport à image ah na ba moelo charge ba commande ba conteneur par rapport à image la choupette est chou de moi ndeko de moi elenge kozana ndeko na makambo il femme entreprenante pleine d'initiative et voilà mbongo la choupette bambote belé Pauline Chako elamba de lamba mwana mutetela na bosani yote par rapport à image Léa Gétrude makambo par rapport à image Mami Solange makambo tout remade ya gaga Karine Mokonzi na Djoubek siko boka bato loyenge tout remade ya gaga trésor pour tout mazembe oye mon yaya alobi na ngai tout remade ya gaga lelo mbele blaise par rapport bwakaka lelo mbele blaise wana Karine bwakaka lelo mbele makambu Mokonzi makambo apeso makambo Cédric makambu ozobwaka banani bapatron bango na bajoueur bameilleur joueur bango Cédric Bakambu bwakaka Cédric Bakambu par rapport à image base pe bon moi mabanga mo bilongo pour c'est pas tout le monde ça qui faut gâter mais mission à moi belé Midou Koulibaly bambote belé City boutique entre autres petit na Rachidi dangola bon de Djoubek Eric Selemani le petit Molima ingénieur Jory Boto Ada Bombo le Kije nani lisusu tonton Bobo Boika Malako. Bon, de Djoubek, nous sommes arrivés à la fin. Balobi, nyoto le kakanasa ya ngonga bele la mbang soto ko kabwana biso déjà. La voix de celui qui crie dans les déserts. On te dégage, merci beaucoup de Djoubek. Kalkis. Mistral, canicule, Wakisha, allez, orage, Yasuka, boucle. Bon d'accord, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoria TV. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.
Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague télé loi sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.